Kamabe Yangandote. Donc Matata Mpoyo, c'était Rwandais Tutsi. Oya yeki awa na kati ya Grande-Bretagne, mama na ngai, il faut moi ndona Emilia Kabatuana. Mutabenga ki ya ozalaki président oya zalaki na Nigeria, Abasanjo, soki Abasanjo abinaka na biso na baona kunda batware baza ko binela ba Congolais na libanda. Toza ko zela ya bima kaka, silipi na etika lokola ya Sheki Tundu. Awa lokolo ça pas de tika lokola mokolo wa Pongo, mais torateka partir Mesdames, bonjour mesdemoiselles et messieurs de partout vous me suivez, de partout vous a connecté toujours na Ben TV et za humble servante Nabino Marceline Mido toujours na katia émission Nabino préféré Congo Bololo. Alors nazo pesa un grand merci na bandeko nyonso o bakolanda émission oyo na pesi bino merci ebele na ta Nabino bokolekisa pona kolanda émission oyo pesa Nabino toujours actualité boyeba eloko nini ezoleka na kati ya communauté na biso congolaise, précisément awa na kati Angleterre na UK. Alors na pesi un grand merci na Bana News au baza sima ya caméra, un grand merci na bino et puis na bosanité Balobi Congo Bololo en collaboration na www.congotem.com dans www.congotem.com Borolanda émission européenne émission na bino pardon na site na bino bolingara mingi www.congobololo.net. Alors na pesi lisusu merci ebele na mon gros bébé Hakim Mido le grand juriste et puis na bosanité le grand docteur Balobi Docteur Gala Mido. Et alors tozo bande mission na biso lelo karande na epsaki bino bandeko lelo eza ya koinda balobi mama mia eza ya koinda na ndenga kosakana te toyambi ba grand combattant ba grand résistant o ngana epsaka bino ke tangu bino bozola la pongi biso na bino tozola la eza la bandeko o bazo bundela Congo o bazo veiller toujours pona koyeba eloko nini ezoleka na kati ya mboka na biso RDC. Alors bandeko nanga lelo tokoluka to découvrir eloko nini bandeko na biso ba eli biso na pokwa na lelo. Alors lelo to débattre na sujet moko eza très important dans thème ya la désobéissance civile au Congo. Donc on a répété l'issue la désobéissance civile au Congo. Alors to koluka to découvrir to décortiquer to ba pourquoi thème à mon même ba eli biso na pokwa na lelo. Sans plus tarder, il y a pas de commentaires à faire, on a passer directement bandeko na biso parole to banana nous na moko à se présenter peut-être pour la première fois na bandeko o boyebité to na bandara toujours na le boko langa il y a moi si et voilà. Bonsoir papa langai. Bonsoir maman. Kombolanga Laurent Bango Binkitoko, le secrétaire général RCK Monde. Alors na kei na yemei yekutu na ebité to le barali susute balobi mon général Ngando balobi mon général Ngando le crocodile ngala benga ke mokonza mai. Bonsoir papa. Alors bonsoir maman, coup de tout compléter moi déjà bino mo boyebi ya bino général Ngando le crocodile mokonza mai tozana bino toujours to keda makambo na lumbe mwete na sura to kiti rote ti kongo ko za libérer ingeta. Alors, na la troisième guest langai. Bonsoir, Balobi Colonel Leblanc. Merci maman. En tout cas, plaisir à toi Oyambo lisusu. Ndemo ya biso na kati ya émission yo. Biso to sepeli pe Oyambo na kati ya siège na biso ya RCK. En tout cas, maman Nzamba zana yo apambola yo. Merci beaucoup bandeko nanga. Alors to poti na kati ya vif ya sujet na biso apoko na lelo. Alors na bandi na papa na biso Ngando le crocodile. Papa na biso est-ce que tokoki koyeba na kati ya temo bomemeli biso na poko lelo la désobéissance civile au Congo. Est-ce que vous avez une introduction au tokoki koyoka ensemble na bandeko bazolanda biso s'il vous plaît. En tout cas merci maman ndeko tikolo bawana parce que vous avez un thème la makasi yo tozobenga désobéissance civile. Vraiment la kasi ba peuple congolais beaucoup yoka o tozala ngola kati pato yebisa bino mais avant ya ko banda ko pa boyoka biso malamu toujours boyebike mboka wana ya biso Congo oyo babenga kango à l'époque ezalaka Zaïre to kufaka tongo midi pourquoi
Pe la zone basiko tozali ko kufa kaka. Alors avant ya koyeba ke to ba kopesa bino masolo biso tozali nango, tozala toujours une minute ya silence ya ko kanisa bandeko wana et puis ne to ko pasa bino ba mpoke boyo kama kama tozali nango. Je pense que bandeko to moi une minute ya silence, to tellement moke bongo to pesa bandeko moi makambo tozali nango. En tout cas, merci maman Nabiso combattante, maman Nabiso journaliste, maman Nabiso mido, Narobengo kaka mido parce que aux la famille côté à combattant, vraiment, na mutuno côté Nabiso, au timbre tozanango, il y a la désobéissance civile au tozanango, vraiment, bande kolanga ba congolais partout aux la kati ya Congo, où ils alli RCK, ba résistant, ba combattant partout dans le monde. Donc je pense que aujourd'hui Ndabiso, il y a Bino Général Ngando le Cocodile Mokonziamai. Donc RCK, et donc ça l'appelle. Il y a désobéissance civile. Oh tozanango, oh tozali ko benga pa peuple congolais. Aye bati na likabwa to lobi yango pona nini. Vraiment maman je pense que nous toujours na mutuna na yo. Likabwa tozanango vraiment maman na ngai ezali pasi mingi. Tant que lobi timbre wana parce que peuple congolais a comprendre. Parce que le peuple congolais, ça fait plus de 18 ans, toujours bito banda bateau ba milotique, ba rwandais, ba tutsi, ba kota na mboka wana, bazali ko piller recherche wana tongo midi pourquoi, bazali ko boma biso tongo midi pourquoi, ya wote to se timbre wana, to be ko telwa biso to ba congolais. Na timbre to ko bani ni to me ko dimbola bino peuple congolais bisika bozali. To sengi na peuple congolais nyoso bisika zali. Partout quatre coins ya Congo. Ce que au moni exemple, au moni batu ya réside des eaux, baye balobi il faut fouta facture ya mai. Yebisa bango non. Bako fouta facture ya mai yote. Mutu oyo ye na botini ya mbula na mboka na ngai akomi millionnaire. Mutu oyo na botini ya mboka na ngai lelo na mboka na bango asi atoki ba bourding betage bobi ba combien. Na koyebisa ndo peuple congolais. Tous les 9 voisins autozana bango na kati mboka na biso ba voisins na biso 9 boyebi moko te sepelaka na peuple congolais bango tu ba kotsa biso ba rebelle na kati mboka na biso ba congolais bazalaki ba bogar mais ba komba vilain likolo parce que ba tu ba uti quelque part ba ko saka n'esprit ba congolais to sait pas le vilain to zako kota yango la 2016 to le bible la 2016 bande kolongai ba congolais na kati ya Congo. Tout ça que l'ennemi sur tous les points très graves capitales Kinshasa. Et si qu'à pouvoir y a babi yibi et y a kovanda. Tout ça que c'est le binoboye par congolais. La 2016. Moutou côté à quel y a dialogue. Oh y a bien qu'il y a dialogue parce que moi on a avant de l'issous. Quand je dis que l'issous la comme tout ça qu'on le bat toujours. Bah quel est la mission dans 5 plus 18. Ce qui ça nous plaît, toujours voir dans les pays. Alors bande konanga tozo continuer nde na yebisa kibino ke toza na ba grand résistant balobi mama yake na mama babi mokonzi ya mai yeso ka bandi koloba bande kozaka matata. Alors na kei na deuxième intervenant ye pa komeka ko expliquer biso kaka par rapport ya même thème auto na ngona pourquoi na lelo désobéissance civile na Congo. Alors na passé parole na papa langa bange Kanisi boyoki eloko oyo mama atuni na problème ya désobéissance. Ngande konabino Laurent Bango Bin Kitoko, secrétaire général RCK, monde tolobi désobéissance civile. Kakande boyoka ki général Ngando alobaki. A utilisé mot ya timbre. C'est pour vous faire montrer que eroza kotinda lettre il faut dire timbre likolo yesi kwa za kotinda message et pas na bino lokola timbre. Alors désobéissance civile to bengi ba congolais nyonso partout au monde surtout oyo baza na kati ya capitale babomi bino ebele oyo bavandeli bino na mutu ya pays baza koloba eloko moko te mais bazali bato ya liboso kotia drapeau ya bamboka mosusu soki bato bakufi ndambo mais baza ko ignore bino
Et alors, nde biso na RCK, tosengi bino, à partir ya mois de janvier à 2016, Congolais nyonso, abanda kofuta mai te, courant te, po ezali, mbongo oyo boza kofuta wana, eza kokota na poche ya Hippolyte Kanambe na groupe na ya ba malfaiteur, oyo ya PPRD. To benga kango groupe ya malfaiteur di fait MP. Peuple wana bazali na mawana bino te, oyo baza na kati ya nzinga ya Joseph, baza na mawana bino te, mbongo muke bofutaka wana, na oyo eza koya na ba société mususu na bamboka mususu, nyonso eza kokota na mapoche na bango. Et alors, yango wana, comme boza na makasi te, bo banda à partir ya mois ya janvier, kofuta mai te, courant te. Soki bomoni mutu oyo akoya koatake bino po bofuta banani wana, bobeta ye, po ezali vraiment droit na bino, mbongo wana baza koibango. Et alors, bokufi ebele, kokanga maboko te, il faut bosala tout pona ko dégager groupe wana. Tozongi na makambo oyo eza koleka toujours ya nungu ya ba dialogue. Dialogue tolobaka ngo turu ya liboso. Na bamboka oyo ezali bien organisé, ba structure bien structuré. Oyo peuple nga zwaki vraiment atie mutu wana. Et puis azali étranger te. Boko vanda bosololi. Mais azalaki wapi? Et aibi ba élection. Etikali une année. Nde aya kosenga bino dialogue. Congolais. Oya kokene na dialogue. Est-ce que aza ko raisonner? Il faut se poser question wana. 4 ans passés, il n'y avait pas de dialogue. Etikali 12 mois. Kebo kende na dialogue. Pour faire quoi? Na ebisa bino eloko moko. Ezali ke aza koluka babekiye. Babekiye wana po atelema. Et puis, groupe ya bamususu eza po na intérêt personnel na bango. Et alors, biso na RCK, to sengi na ba politicien nyonso ya intérieur na extérieur. Oyo akokota makambo ya dialogue po apesa beki epa ya Joseph. En tout cas, akozala na lumbe mwete. Eza lelo te, mais fimbo yango akozwa yango à la longue. Kekele. Alors, tolobi lisusu boye. Bandeko na ngai oyo ya Ozaïre, oyo lelo babengi yango oriental, Kivu, Maniema, Sud Kivu, Nord Kivu, Katanga, Bas Congo, Équateur, Bandundu et les Dekasai. Botala intérêt à peuple congolais. Bakuya ke na ba guerre, ba changement ya constitution, ba guerre ezo salama na Kivu, les grands Kivu. Il est parmi ces gens-là, pour ayaki kaka nzela wana. Et parmi ces ministres, batu ya RCD bazali ebele na kati kuna. Tiakuna bango, bakinke, ils sont très nombreux. Peuple congolais, c'est le moment ya kobenga na batu wana. Mais tozongeli na désobéissance civile. Wana ezali pa ya liboso. Et après, tokosala makambo mususu. Na lingina bakisa muke po bandeko na biso mususu oyo na place na utaki balobaka Swahili. Il faut bayoka pe. Banduku yangu tunasema a partir ya mwezi wa kwanza kumwaka inajo, nyinyi wote mtu moja asipime kulipa maji na mimeme. Jo ile hela munalipa inaenda kumfuko ya wizi
wale wa grupe ya Joseph, kikundi ya batu wanahiba franga na ile franga yote inaenda Rwanda. Inafaa muangalie vizuri, bananuua. Hakuna hata siku moja alienda kumwambia sema pole. Jua anajua kama yeye ni kati ya kikundi ya wale wa yangu wananuua. Ndio tunamwambia kama mwezi kona kuja, musilipe moto na maji. Njo tunamwambia nyinyi wote mkikundi yetu ya RCK kudunia nzima, tuko na nyie, hatutamwachilia. Aksanti sana, wenu mtumishi Laurent Mbango. Ingeta. Alors bandeko na ngai lelo vraiment ezalaki tozopesa temps na ba grand combattant, ba grand résistant ba s'exprimer parce que balobi bolingo ya mboka eleki même ya mwasi na mobali. Alors na passé parole nana et pas ya colonel Leblanc. Il n'est pas s'exprimer, à passer message naé, mais elle est vraiment très attentif pour ma cambo bazoloba et ça vraiment pour la biso ba congolais. Mon général lobby, secrétaire à lobby. Menga nazo betara likambo moka ya CT. Na ba pasteur. Ah! Toujours ba pasteur. Bande konanga ba pasteur congolais zamawa. Ezamawa. Bolingi mboka te, après bino bozolo bobino bolingi mboka te. Hein? Tolobaki yango kibino bato bozo bomba mboka bozo ndima te. Mais tomoni yango prévané. Bazui bino bakena bino. Bapesi bino bambongo 50,000, soki 50,000 $. Po bo contredire bolo bako non. Biso l'église de réveil tondimi na biso to kende dialogue tout ça, église catholique yango motezo boya. Mais c'est faux. Hein? Soko boza bina ba passer boza na bolinga mboka. Beaucoup de gens un étranger a son babino na mbongo. Mais n'a regretté. Les Arabes passent toujours maramoto le bara, toujours ba pasteur. Il y a entendu ça ce peuple congolais. Bolanda ba pasteur te. So bozona ndaka ba pasteur wana. Ba mandakola li samino kaka pongile nyonso. O bo sala boye, bo tika kaka nzamba ko sala, bo tika kaka nzamba ko sala. Nzamba ko tali ko te pa ya ko sala pona Congo. Bino moko, biso moko, na bino na biso, photo telema. Pour s'auto-télémiter, les âmes à watro. La désobéissance, les âmes à passer, Rwana, Boulok la Rabaron Souté. Ataba Yelbino, Bovanda, Kinya, Auto Saboté, Bolanda Bangote, pour ce Bozolanda Bango, Mboge Wokendi. Bango Baza bien, Bazoliana Bango, Bazotinda Basina Bango, Bazoyana, Poto Bana, Bazotama, Otonga Banga, Bazotama, Bavoitira Ché. Ali bino Wokendi, là où nous connaissons Robeti, là, Bango Maboko, appel spirituel, Langai, Obo, Soro Ningolo Bagako, ne touchez pas mes ouais. Mais ouais, à what? Ils ont ça, ouais, à Zambie. Nabino pe lokola. Donc so bolandika batwana donc ezamba watro. Donc botelema. Ba wuto ko za $50,000 na bango hein. Bazo proposer dialogue. To bango no so bandi mana dialogue. Bazo critiquer l'église catholique. L'église catholique, les oppositions na boye. Na bango bato bazo linga dialogue, na ba pasteur, na ye politique na ba groupe ba manifester wana. Bango nyoso wana donc ezamba watro. Alors na bisa bana Congo. Na Kisasa raté partout na ba province nyonso. Vous avez la désobéissance dans le pasteur One. Oh, il y a la bino, oh, te, botika makamana, to zelaka, nzamba osala te. Tala banda peuple congolais zo souffrir. Toro continuer quand ndengwana te. Alors, on a eu sibino. Ah, bandeko, tozo continuer, alors, nazo passer micro nanga, na mon secrétaire, derrière la caméra, toza na bana London News, balobi image moko kitoko makasi, bango vraiment mutubasi mima solo. Alors, nazo passer secrétaire, question na linga qui n'a posé, parce que balobi, bozo le bela toujours soulèvement populaire. Or, peuple na biso, azalara toujours sima, ya ba dirigeant, ba leader, boyebi si bango que non, soulèvement populaire, et resala ma mukorotel. Neti liboso tomonaki bandeko na biso opposant bango mutu batindaki bato na nzela na bamarche esalamaki le 19, le 20 na le 21. Mais oyo abine koma nango nire slogan mouvement soulèvement populaire. Est-ce que ndenge bozali awa soulèvement populaire yango bino nde bokopesa mitinde, bino nde bokopesa peuple congolais ke bobima mokolotel na nzela po to revendiquer badroit na biso? Ou bien deuxième question ezali, est-ce que RCK bino moko nano, est-ce que bozo travailler bozo en collaboration na opposition dynamique?
est-ce que vous travaillez ensemble ou bien vous avez bloqué Seni? À vous la parole. En tout cas, maman, merci na mpuna wana. Na robanda d'abord liboso ke oyeba ke RCK ezali d'abord réveil ya conscience ya peuple congolais. Déjà pour okoma na koloba makambo ya soulèvement populaire, il faut éduquer peuple, réveiller, puisque population ba leader nde basalaka ko éveiller bango. Alors nde musala na biso RCK to salaki yango wana. Peuple asi ayebi baza kuna toza en contact na ba vrai politicien oyo bazali kolobela makambo ya mboka oyo ya lokolo moko na libanda na kati te oyo ba vrai na kosite ba kombo na bango te. Et alors, pour vous faire montrer que nous sommes les Congolais d'abord et pour l'intérêt à peuple congolais, tozali wana tozikopesa bango mitindo tokosolola na bandeko na biso puisque biso tozala bato tolobaka jete tozalaka nous biso ba Congolais toza kosolola na bango tokosite bakombo ya bato te la vraie opposition oyo baza na kati ya dynamique wana opposition dynamique ya mabe bazali puisque epa na biso zalaki ngulu toyebi oyo ya mabe mais oyo ya malamu bazali nous sommes en contact avec pour na intérêt à peuple congolais mais soki bakei na gauche na nzela oyo ezali ya nani ya peuple congolais te biso tokokende tout droit tokotika bango libanda. Alors on a passé parole par mon général Mandela Crocodile Papa pour toujours la soulèvement populaire tu peux le battre mutobanda kiango papa nanga soulèvement populaire wana olobi que ezali solution à souka ou bien à part soulèvement populaire besoin na likanisi mususu beaucoup proposer peuple congolais. Oui, maman journaliste, je pense que secrétaire du Colobaro, dans le premier exemple, nous sommes les la carte. Nous avons la carte de la Tchakabo, il y a des moutons à ticket, les chiffres nous y a non. Par contre, bête les cartes, il y a sous les chiffres. Parce que moi, j'ai la carte, il y a bête les chiffres sous les arrêtés. Il y a un système, il y a RCK partout dans le monde. Il y a même tout vendre tout ça là, pas calculé. Moi, je dis ça tout. Et ça, je pense que le secrétaire du Colobaro, il y a la suite dans le soulèvement populaire. Il y a même ma mission de toujours la obéissance aux autres, toujours la soulèvement populaire. Et là, on nous ajouter avant aussi la nana qui n'est pas colonel. En tout cas, merci maman, vraiment. Il y a un message de ma casse. Et pas il y a moi la mission de grands combattants. Là, il y a Kinshasa, Obakanga et Radek. Il y a autre scène là-bas. Tous les politiciens au bazar la carte à prison à Makala ba innocent. To sengi na bino na gouvernement ya ba génocidaire pour bimisa batwa. To sengi na moi la mission Radek. Les grands musiciens au yabeta kabanze pour la Congo. Ayembla kapona ko sul ko peuple congolais atelema. Mais bakanga mwana baza ko souffrir. Atika mwasi na ye na mwana na bana libanda to sengi na gouvernement oyo ya lokuta ba miyibe ba génocidaire bo bimisa mwana na Radek azala libanda immédiate abima parce que la domination de village doit koya nango soki bato na babimite to considérer na bino na ndenge moko ya mabe toujours ozali message ya ba combattants ba résistants na kati ya RCK à partir de la Grande-Bretagne. Bon, en tout cas message économique ya ba combattants surtout ya RCK dans le monde partout dans le monde le bien le combattant dans les kati États-Unis Gino méchant tu sais toujours na ina ya tembe oyo obéissance civile oyo bukana ko tutoke na soulèvement populaire to c'est un message na yo et comme directement ndeke ndaka toujours na kati ya Kinshasa on a besoin peuple wana atteindre ma peuple wana comprendre peut-être que sous ma combattant à partir du Canada bango bazala kati ya Canada ba fumi rouge to ko sena na bino message de touche pas général dans le crocodile mokonzamai to sena na bino ba combattant ya Canada wa fumi rouge botelma toujours message et comme na kati ya Congo toujours parce que peuple congolais conscience et ya na ye makasi a mise en charge ye moko ya na ko sena na bino to sena ba combattant o bazali na kati ya Suède
Donc maman Wandiwa, les grands combattantes. D'abord, ça va toujours maman. Message dans toujours dans Congo. Peuple congolais conscience est là. Peuple congolais a tellement abondé en boka là. Lakini mbango à partir de Paris. Mais là, Dieu donné le grand combattant. Na sani na il faut benga bandeko tout la kati à Paris, Injembo. Nous sommes bino tout tellement parce que tout ça la force na kati à Paris. Parti message et comme à partir à Kinshasa et comme à partir à Congo. Batubatel ma bango surtout. Donc na Hollande. Na yebi ki na Hollande nous avons placé de Jésus. Le pasteur le rabiso soni. Pa pasteur dans le bien de Kolonazo le blanc, parce que nous 50 000. Mais le pasteur de la Gamboka. Donc on a le placé de Jésus, le grand combattant, message dans toujours, et comme toujours dans Mboka. Pour tout comme exemple, tout comme slogan pour plus faire ça. Tout comme message de toujours continuer, toujours passer, nazo passer parole nana na colonel Leblanc, car par rapport à Makambo ou Ezoleka, si que colonel Leblanc n'a juste posé une question. Peut-être qu'on ajouter le roni nos alango parce que mukola lelo ezaka mukola ba message au moni bande ko na biso bazo lancer toujours un message na bango au peuple congolais à comprendre et le commune souci ni bazalango. Alors colonel Leblanc problème ezali que ezala bande ko musu balobi même l'union so o bakoloba tozo kene na élection baza ba collabo batunion so o bakosenga dialogue baza ba collabo mais bandeko na bino mususu ba combattant bazo ba ke dialogue ezana ngoma beti ba mususu pe ba obi tozo kende dialogue sans Kabila zala na kati mais dialogue ezama beti ba mususu ba obi to kende dialogue net UDPS par exemple alobaki kazo kende dialogue à notre grande surprise secrétaire naye alobi secrétaire UDPS alobi que non il y a ces pays naye na dialogue wana à notre grande surprise de komona moi na Tshisekedi Félix alobi que ba se retirer alors on a point wana okolo banini pona yo s'il vous plaît. Merci maman journaliste na question wana omoninga na lobaka na combat tozana baki yendi donc baza sans position bakende na gauche bakende na droite ozomona siko ba yeli biso loba na yo moko na buku bulu ke oyo moko loba bulu yeke oyo loba bulu yeke ba yeli biso ba msusu bandima tokende ba msusu baboya finalement to yebisaki bango mutu wana zali mutu ba parole te arresta parole te basalaka soki concert na bango national oyo nyonso basalaka wana ibima na ngote yango to yebisi bango botika dialogue eko aboutir rien combien de dialogue bango bakei batambuli soko prise de dialogue isimbi na ngote iloko tika na biso kaka soulèvement populaire oyo biso toza nango besoin yango tozo lancer na tous les vrais combattants au bazar idéologie moko na biso élection pété parce que l'élection azotia bato mete bako tricher kaka combien d'élections to kei kaka ba penalty azo gagner to tika na biso yango to benga ba grand résistant o ba combattant bazar idéologie moko na biso donc to tando na bango elongo mususu tamsusu na ngando abusana iko tanga bango awa pe na Grande Bretagne lokola na kopesa message na lokola moni pasteur Dani musée en tout cas papa Longonia to bosani yote tozana yo mama Dimanja babundaka pona biso mama courage. Alors bandeko nazo passer les sous parole na ngai na secrétaire ya RCK papa na biso Laurent Bango toro pena na zui kombango bien Laurent Bango alors babi pena ndira za mutu pena ya RCK alors papa question ya suka on a proposé poto ya bandeko mosusu eloko nini RCK eza ko promettre peuple congolais aux autres la biso na poko na lelo parce que c'est comme si tozo mona na kati ya diaspora awa balobi koloba ebele mais misala ezate est-ce que bino misala ezali ou bien zaka koloba ebele à vous la parole. En tout cas merci maman na question ana RCK ya liboso na ebisa d'abord batu na mokili ndenge bakosaka bango epa ya Tchakou puisque bango nde baza na media kuna. RCK ezali groupe moko bien structuré toza na ba département nyonso toza na bato baza na ba qualification nyonso na kati ya groupe ya RCK soki balobi ke oyo batanga puisque bango bakanisaka il faut bato batanga nous sommes là toza na ba diplôme
donc il remarque wana te puisque problème ya liboso ya RCK za conscience o baza kuna baza na ba diplôme ebele lokola biso mais baza na conscience pour l'intérêt à peuple congolais. Et alors RCK toza ko planifier makambo ebele mususu toko bimisa yango te awa pour l'intérêt à peuple congolais et pour l'intégrité à territoire ya Congo mobimba wana ezali d'abord que et puis RCK za ko préparer que peuple congolais azalata na minimum ya vie oyo il peut se suffire au futela ndako mai courant kotinda bana na classe nde eloko ya liboso wana et projet na biso vraiment ezali munene mais na moment oyo toza koloba d'abord peuple à comprendre que azali infiltré na ba étranger. Et alors RCK toza ko préparer comment faire sortir ba étranger wana et puis nesto kotika la biso ba komona œuvre nini oyo biso to. Alors juste une question oyo linga bolimbisi bandeko question ya suka ezali awa na kati ya diaspora parce que balobi ke ba décideur o ba décidaka bazalaka koto to matato kita bango nde batielaka biso ata totie motu makasi bango nde batielaka biso bakonzi ya mboka sike awa ape soulèvement populaire ekosala te c'est-à-dire organiser par exemple ba marche il y a une semaine 2 semaines na down street batu batelemi mamona pe que peut-être que diaspora awa azape ensemble na peuple congolais o bazana kati ya RDC bolobi nini pala. Bon, merci maman. Nakoyebisa d'abord que eloko nyonso il faut d'abord que ndako na yo moko. Olobi ba décideur, nous sommes avec toyebi ba biro na bango. Mais eloko moko na koyebisa population congolaise. Oya diaspora, oyo bazalaka kokota na ba biro oyo biso tokota kate. Mondele ba décideur ba koyebisa yo que d'abord c'est vous les Congolais d'abord. Et Bango Bazali bakoya na sima. Et mondele problème na Bango ezali problème à bas intérêt. Aliga Congolais te problème na Bango ezali à bas intérêt. Et alors nous na RCK ezali que koyeba oyo ba bengaka 50-50. On a intérêt à peuple congolais d'abord. Et à partir de la discussion, les discussion est belle. Maintenant, pour nous mobiliser, l'émission que je l'ai dit, tout la télévision, on peut se mobiliser n'importe comment. Mais je vous dis que mon délai a d'abord intérêt. Oui, que la manifestation, combien c'est salama. Mais, au commun, que il y a des Congolais qui sont à la télévision majorité. Mais il y a des gens qui sont puisqu'ils savent ce qui se passe au Congo et puis Bango peut baser la même mise na kati ya nani wana. Mais ce n'est pas que ne biso do kanga maboko jamais. Mais biso d'abord que tic tac toyokani et on fait d'abord. Mais différence c'est aux alawapi parce que awa bolobi bosali ndenge nyonso bosali ba marche bosali ba stratégie nyonso esimité siko différence c'est-à-dire olobi que quelque part bazo continuer parce que baza na intérêt na bango siko différence c'est na bataki na bande ko na biso RDC non na ebiso que to sali ba contact esimbi oyo biso to sali ko sala tout et oyo to kutani na bango to za déjà na caneva nyonso et caneva wana bokomona yango ndenge tokosala ko implanter na kati ya pays puisque na moment où balobaka ke soko lingi o kanga ngolo na mai pour répondre à la question na ngate na lobby que ba marche bosali c'est comme si au lobby que ba marche bosali et abotir mais l'autre côté yango bo préféré soulèvement populaire et ça na RDC et l'autre na lingi siko na loba on a ebisa yoki voilà mboka na biso d'abord ezaba répondre nga d'abord ngane nazo poser une question na biso mboka na biso d'abord eza Congo awo ezali ke tic-tac les contacts on a fait mobiliser et toza ko continuer toujours à mobiliser na ya nani na kati na ba papier vous omone et eza ko kende na voie normale maintenant oyo ndambo toza nango déjà toza ko préparer maintenant
comment on peut faire ça à un moment opportun dans le pays. Bon, marche oyo tosali na monde mobimba, ba Congolais tosali ezali ke olakisa volonté na biso pona kolongola na nyama wana na kati. Ba mindele pe ba moni ke oui peuple congolais vraiment aza kolinga mutu wana te. Bango bazo sala toujours na ba stratégie ba yebi ke peuple congolais to kosala ndenge nini ya kolongola mutu wana. Baza kolinga. Alors bandeko nanga tozo continuer toujours tozi pe bandeko na biso ba pesa pe d'impression na bango na ebité papa nanga bonsoir. Bonsoir. Soko ko pesa kombo na s'il vous plaît. Comment nanga Jacques Mazambi? Papa na biso Jacques Mazambi yo pe combattant. Naza combattant pe naza coordonnateur à FK na niveau à Midland. Alors toki na papa na biso kuna na extrême gauche nanga bonsoir papa. Bonsoir. Kombo na onani s'il vous plaît. Alain Kelly. Papa Alain Kelly. Alors, avant peut-être qu'il n'est pas nabino na tout nanano, mon général Nando le crocodile. Mais papa, balobio mon général yoza mokonza mai, matata potno, babi matata ponyo ministre ya RDC azalaki anakati ya Grande-Bretagne. Tomoni kaka papa la biso balobi mon général azoloba mais balobi igwe ngana kanisa kino okangela biso matata pojo na maboko sikwa loko nini eleki ezaki kaka scénario ou bien bokitaki bokena ikoluka ye. En tout cas maman journaliste la kobombela yote ezalaki maman na lumbe mote pas toujours mutu wana yakona kotina rano message oyo balobi soko sisa ko katsa balete ko baka mabe ya ngando te. Donc matata mpoyo c'était Rwandais tuti oya yeki awa na kati ya Grande-Bretagne mama na ngai il faut mwende ba emilia kabatu wana mutabenga ki ya zalaki président oya zalaki na Nigeria Abasanjo soki Abasanjo abinaka na biso na baona kumba batware baza ko binira ba Congolais ye mutabengisa ki ya awa tango ya yaki awa kute ulia kutana kutu na mutu lokola premier ministre ya Grande-Bretagne akokutana bana Congo babeka wa commissaire de zone akokutana na commissaire de bien commissaire je ne sais pas sobo changer benga mais commissaire de zone yakokutana na ye babona Abasanjo baye makamuli za makambo business ya mboko alors mboka oyo zalaka tel rouge bakotaka te tango zo le report tozaki déjà à partir de Kinshasa déjà alerte bal baboya tongo itana bali songo to aki alerte to landeki yetina hôtel. On a seconde to mendi ya parti ya hôtel. Parce que la qui sont tous qui presque bateau 77 personnes oh tous qui 50 tout pour récupérer mutu wana. Ta mutu koma ki wala loko yo ka ndiko général a combien zu mutu tendenge nini. À partir ya hôtel to le qui peut to la qui na hôtel on a di banda. To ka ko zera ya bima kaka silipi na etika lokolo ya cheki tundu awa lokolo ça pas de tika lokolo ya mokolo apongo mais to rateka parti ya hôtel to landi ye lisusu. Et si quand on a besoin Rwanda, qui nous menace, on doit Kambanyuka, ou président d'abord au pays tezali collectivité à Rwanda. Donc, so matin à vie maman journaliste, so tali kolotali Rwanda na se. Au moins on a une carte de géographie wana. Donc, so tali Congo c'est un pays. Au moins un pays ko. Donc, on a une collectivité ya Congo. Donc Rwanda. Président bagoto landeki place one to komi wa balobite mutongo komi awatazadi sika bachaye kiko ya Mandela to kweleli yona mama bana na kosiote bana baboya to kwete na presque ba petit ba yindisi to ka to récupérer ne bo reste to récupérer mais akimaki babimise rapport ya sima akimi gouvernement ya Grande-Bretagne akuta la premier ministre était ba pesi message balobi awa na Angleterre ba combattant ndenge ba téléphone bibana sima wa pe bimamba la moko kende soko telemi osaka kawa ba ko kanga de poni matata po ya kimaki mais biso to yoki ke ya kedaki déjà bino tango bokiti ezali déjà retard ya sa voyage ki na e mama te tango biso to komaki azalaki wanda na kati ska to peut ndaki ba tune ambassade na passer la parole voilà Non, tango biso to kitaki wana tozo lukaye azalaki na mawa ezaka ba information bazole kisaka pona ko masquer mais akima ki ayoka kike awa eko simba te bon a profiter kaka na moment oyo parce que to komi na soka émission général secrétaire basi balobi makambo ebele ngana zande coordinateur ba activité na Midland na awa na Angleterre na lancer message na bande ko nyoso bazolanda que mouvement ezo progresser
boyaka tokosala ba réunion tokosala makomusu ndenge tozosala boye tovandi ensemble to débattre ba stratégie eza ebele ya kobunda pona mboka. Donc pouvoir wana eza na Congo, il faut babima balibere mboka mboka etambola neti mboka ndenge mboka misusu ezotambola. Toza na besoin ata ba élection na te parce que bakofraude yango. Toza na besoin que le peuple atelema batwana babima ceux qui bakene tribunal tokotia bango na tribunal pe na Congo kaka. Après tokoyeba ndenge nini ndako mboka kotambola mwana nyonso akende place mama nyonso azwa mongo na ye mongo nyonso zokota na mboka esala pona misala ya mboka ndenge tozomona na mboka mundele sika tovandi makambo eza ebele mais mokonzi asi alobi nyonso. Merci beaucoup. Alors, Maman journaliste là, il bobo muke parole quand neke coordinateur ya mboko ya machasa neka otiko yebisa yo. Na ko yebiso likambo moko likambo ko kamo na kati ya Congo na moni balobi bakangi moto moko ya Rwanda balobi yende mutasalaki génocide na Rwanda abomaki batonso tume tozala ba génocidaire lokola ba politique ngambe ser na ya mwasi tout ça sont ba génocidaire faut tokanga bango bakangi mama bana plus de 50 millions de personnes bakotala banzungu bakatili bantaba babeme mutu moko abomaki bambatwana. Non, de bateau, qui bateau, bazada, ba politique, bazada, kaka génocide na Rwanda. Même yebu tata ya Rwanda, wana oyo, Timo Moulayi, lui encore a dit génocidaire, ouais, bobi batu na kati ya Congo, bobi batu na kati ya Rwanda, mais baza ko masqué, batia mutu moko, babi to kangi mutu nda sa génocide na Rwanda, mais le génocide qui est passé na Congo, plus de 15 millions de personnes, basi violées, bateau wana tout deke kaka coordinateur dit ko bateau ko kanga bango na soulèvement populaire, faut kanga bateau, faut basama de bakangi mutu moko. Biso kanga presse obi armée ozrakati ya Congo ya Congo eza tout ba Rwandais. Tous sont les Rwandais. Comme sibi politique tous les Rwandais. Toko kanga bango surtout. Ya ona sengi na bana Congo biso surtout sur le populaire ingeta. alors nazopesa ndeko na biso a passer message na bayuf na munoko o peut-être bakoki ko saisir pour toza en Angleterre soka ko passer message na ye na anglais koza malamu. Merci. I have one message for all the youth of DRC that are based in the UK. More than 6 million people have died in Congo since under the current regime of Joseph Kabila, the imposter. So please ask yourself, what can you do for your country? Don't only ask what your country can do for you. Ask yourself, what can you do for your country? Ask yourself that question. Thank you. Alors bandeko na ngai tokomi vraiment na suka émission na biso ba message ezalaki passé na ebité tokoloba lisusu nini. Merci beaucoup mon général. Merci beaucoup na bana London News. Merci beaucoup na docteur Mido, le grand docteur Galamido. Merci na colonel Leblanc et puis na papa Nabiso Laurent Mbango. Alors message eza passé. Alors tokomi na suka na monani na bino prochainement ezaki o ya bino bolinga kamingi igwe de la presse congolaise balobi mota volcan. Alors to monani na bino prochainement. Bye bye.